awa toza wapi tolanda filme na biso yango yo epai tomoni kaka mwana mwasi moko aza kokima bambangu. Ah, soki sango alobaka lero oyo azokima mbangu na esengo. Alors toloba eza mokolo esengo mpona mwana mwasi oyo a suivre bandeko aloba nini ke azwi examen d'état peut-être oui. Est-ce que kelasi to nini mokanda na loboko epesi esengo lisolo ebandi. Voilà nzela mobimba azokima aza koseka. Mekitela bakotoyo mama moko aza kokosola bandeko Tibert to nini. Voilà mama moko aza malade. Voilà kokosola. Mais ce qui solution soit te bandeko ke balobe kokoma trop tard. Mwana mwasi nzoka ye mwana na ye aye ne sengo bele mama oyebi nini nini susu nene ngo solanda yo mama yo lobana nini oyebi nini luka te mama nini oh tala eloka kitoko siko esalami na famille oyo sango kitoko na famille oyo mama pona mbala liboso yango oyo eloka kitoko siko ebandi kosama na famille mama ndima Stella ebo siko loba nanu eloni ezo sepelisa yo boy siko na koki ko devine te nini. Bon pona minute oyo famille na biso tosana posa basango malamu ebele mama eloko na banda kozela banda kala na bambula wana finalement komelingai oyebi mama nazwi inscription na couvent de serre nazo kota séminaire nazo kende koyekola nakoma mamelo mama tango yoki asepeli te mama oh mama nalobi bapesi ngai inscription nazo kende na couvent mama siko sepeli te na sango yango nasepela bon nasepeli quand même mais réalité eza sango mabe. Bon nalingi koloba siko tina yango nini ozala na vélo mais alors que moto aza na vélo aza na bakolo te. Mama alobi moke mais mwana kanisa elobi ebele sango malamu eza mpona mwana mpona mama te. Voilà total misusu bakoto oyo nzoka bana basi baza 4 au total bango nyonso 4 baza wana batali moko na bango azolela. Stella why you crying? Ebozolela pona nini? Stella problème eza piko ni yango komeli mama za wapi po babike mama bela katibe bazo banga kolela oyo sima sangwa mawa. Stella alobi kaka te azwi mokanda ya inscription donc ye azelaka vi na ye akoma maser asela nzambe bandeko na ye mpo batali mokanda yango wana meloko azelaki banda kala boni bandi kolelisa ye Stella yango zolela vraiment tiko lela ko ngango nakasaki matanga nakasi kutumaka mama ya mabe bango nyonso bazotanga mokanda inscription mpo ndeko na bango akende kosala nzambe. Ndeko nanga félicitation. Suka nango o réussir yango penza. Mais ba félicitation bozolo bezaka pona inscription. Mais tela sikoyo atena zo inscription. Mais sikoyo est-ce que félicitation de longoli biso na pauvreté? Est-ce que toko tika pauvreté soki na zo inscription? Ezaka ke sengo soki kana makanisi na ngai. Sikoyo po ni pauvreté la tibiso boye. Pauvreté sa mabe. Nazaki nanga de sengo na zo inscription mais temo na telika famille na bimi. Na tele famille yango na yoki mawa. Tela ndenge pauvreté esakani na biso boye. Tela ndenge komisi biso eloko apamba
Oyebi lelo. It's so shameless. Tela ne pauvreté etiki biso na soni. Soni elati biso ti lelo. Inscription tegolongola biso na pauvreté. Ah. Tangu bayoki ye. Stella. Kolela te. Nzoka likambango yangoyo. Famille pauvre. Tela bisika bafandi. Maman yo tomoni aboti bana na 4 ya basi. Mena tango pe malade ezoli ya nzoto. Mena tango pe pauvreté ezolata kaka bango. Stella. I know that we are, Na yebi tozana biso ba pauvre. but your Mais determination to be détermination na yo po okoma ma sœur. stronger than poverty Eza tellement makasi eleki na pauvreté o ezolata biso. based on logistics. Bon, na yebi siko réalité tozana ngo. The worst form of poverty. Pauvreté oyo ya suka ya mokili oyo. When you do not Eza tango na maboko ozotanga ta mbongo te. Et au même instant, do not have it. ozata na kombo pete na miso ya bato. Voilà. That's why I want you to go to the Yangwana na sepeli pe yo kende na yo ko kota séminaire. I want you Ok, ne become couvent. a reverend sister, Na lingi okoma sœur religieuse. Bongo. known as family Biso pe tokoyebana. to the reverend. Baloba ke toza na ndeko moko aza sœur religieuse asalaka Nzambe. Ba soutenir ndeko na bango. Look, Bon, tala. this Oyo eza ba économie na nga nyonso na bomba. to support yourself. Bon, na lingi o utiliser ngo esunga yo esiko zokende kuna. Zoa, Just like zoa esunga yo. Ah, merci mingi mwana ngai. I'll give you Bon, all my savings. ngape na kopeso économie na nga nyonso. Esunga yo My sister na inscription is zokende sister. pe na formation zolanda. All are in position. I'll also give you all my Bon, ngape na kopeso ka économie na nga nyonso naza nango. Po na nga continue to pray and na ko work continuer ko sambela for you to pe ko become travailler very dur. successful. Po yo réussir na Just one parcours na make yo. you proud. Wana eza promesse na pesi yo. Voilà famille ekomi force ya liboso oyo ezo soutenir ye. So much. Merci mingi. Thank you. Merci penza bandeko na ngai merci. God will bless. Nzambe akopambola bino. God will bless. Nzambe so akopesa much bino for ya this mingi mpona oyo bosali. love. Mpona bolingo bolakisi. We'll never fail you girls. Jamais nakosala ete bino bolemba mpe bozala dessus. Mais nakozala fierté na bino. Help me thank them. Mama sunga nga napesa bango te merci. Thank you, my children. Bana na nga merci. Voilà libota penza yango oyo. Mais malheureusement mama zozwa basoin te. Mbongo pesa nango te. Mais moko nde alobi nake na nga koyekola kimamelo. Bazolanda motu. Bazolanda moko. Misatu na sima. Basimba ba machette. Nsoka Stella Maris na mabele. Azosenga ba pardon. Bosanga bote pardon bandeko na nga pardon. Pardon bolimbisanga pardon. Pardon. Nasama kila na bino. Bobo mangate pardon. Pardon boyokelanga mawa pardon. Nasali bino mabete pardon. Bolimbisanga so nasali bino mabe. Eza attaque. Balobi. Yoza problème na famille na biso. Fokufa. Ba betali kwangola. Voilà bilembo. Azaki kolota ndoto amoni bilongia bandeko na misatu. Est-ce que bango te mutu basungi na moi bazwi bambongo na bango apasi bapesi ye. Bandimi ke bako soutenir ye. Mais ko soutenir yango na butu ekomi ndoto mabe. Why the face of my Pona nini bilongi ya bandeko na nge bimeli ngai? Exactly the three of Ah, them. exactement bango misatu. Lord, Nzambe. I know this dream is from the Ah. devil. Nayebi ke soki naloti boye eza satana. Can't be my sisters. Oyo, ekoza bandeko na nga te. Bango te. Oh Holy Mother, help me. Oh, Sainte Vierge Marie. They must Oh, Mère de Dieu, sunga ngai. fight me. Nayebi sûrement il y a un message. Eloko moko eza sima ya ndoto oyo. Ate sikoyo esika zoyekola. Ya kosela Nzambe vi na ye mobimba. Pourtant bandoto mabe bandi kolanda ye. Abandi kosambela. Oh, mama wa Nzambe, mama wa biso, sambela pona biso basumuki. Azobanga nini? Est-ce que eza makambo ya solo tozo vivre? Pona nini bandeko basi oyo bandimi ba soutenir ye? Na ndoto babaluki lokola benemi. Voilà sirme loko moko ebatami nano toyebi te.
Voilà Stella Maris. Akatina Pongi. Afukami abandi kosambela. Ayebi ki nzambe ka kopesa réponse. Sima tolanda. Epai bazaki kosala bilanga. Bana basi misatu. Voilà makasi na mosala. Tata moko aye, sima mokolo bilanga. Aye kotala misala. Mettez la bana basi au vraiment ba paresseuse. Musani bosela nga wana. Vraiment. Bino bosa ba to lemba lemba boy. Vraiment. Na zeli bino musala 7 fois. 7 fois na échoué parce que nazo ko zoate eloko nazo luka. Yo okona. Yo ko tukomo nani? Akoma. Nazo ka soni na bino bana basi oyo. Hein? Na pesa bino information. Na ko futa bino pelo côté. Pona bosoba boseli ngai. Hein? Wana za suka masolo na kati wana. C'est que mokolo mosala a sepelité. Bana basi bazo sala mais eza pamba. Balobe ko kite. Te. Atotike na nsikoyo. To sila na to sisa mosala. Et bon nyoso to sala eza pamba. Makasi na biso sili aboy ko futa biso. Hein? Si to suka wapi? Tala. Azela. Asala nani? Asala nani? Mazinduka akofuta biso mbongo to sala mosala. Ah. Ah. Bon, le roi Sabani kofuta biso déjà na kofinga boy. Biso bato apasi. Pauvre lobani liboso mutambongo. Tete nandimite. Koloba kutu nengo neteke toza ba pauvre. Biso nde toza basi balingi mosala na mboko oyo. Pe tokozwa pa salaire na biso. Bato nyonso tosala misala bafuta biso. Apaka mazinduka pona nini? Kaka yeka mtabo aboya kofuta biso pwani. Bon, oyebi ate banzoko mibale bazobunda. Ba matite yo kaka pasi. Na minute oyo. Soki toluki mbongo eza pona mama za malade pe Stella afuta minerval na ye. Tela tos salaka musala ninga lingiti tokosilisa. Au grand jamais. Hein? Non ça sou musala ote. Hein? Pona makamba sali akofuta biso na mbongo na biso. Bon. Oye bien na minute oyo. Toza sona choate. Toluka ka tosisa musala. Tala misala soni pe ya pasi bakoma kosala. Bazoluka kaka nini mwa mbongo po ba survivre. Bango misatu bazotambola. Oh, ba master, ugona. Akuna. Oh, ndeni ni yogo. Eh, do yo sikoyo ba voyage wuti na ville komo sa nini? Omo mwana biso deti ba master sikoyo ya pamba. Bino ndenge nini? Eh, tela oyo. Atu na biso pe bino ndenge nini? Do 6 mois kaka 6 mois ke na ville. Obani ko chola biso. Bon d'accord. Promesse abo toketeka nanu mbisi na biso Tozona no mbongo toki pe mama zobela. Comme ça tu reçois la bien na retour ata na pokwa. Excusez-moi. Hey. Tala, agomo le ba français tala. Combien bozoteka mbisi yango? Tala. Tozona posa to expliquer o mambebele belao. Tozona posa ba mbongo ebele. Po ndeko na biso na no fakene na couvent. Mama pa zobela. Combien boy bisanga ngapi na osomela ngo mama nanga? Ça va? Bon, ce qui te telemiawa. To lobika to teka mbisi moko. Na réalité to za nango, mbisi muso akokufa. Pardon, toke na biso. Combien botie mbisi yango bozoteka? Bon, moko za 2000 naira. Moko boteka 2000 naira. Donc mi balé boye botie 4000 naira. Ça va? Nazo pesa bino 5000 naira. Azumbongo likolo bakiseli bango. Batiaki tembe bakaseka zo sala baje. Bon, nakozwa mbisi yango. Voilà client c'est pas mon ami. Ma solo mbala moko mbongo pete angami. Bon, ça va, pepele. Hein, ça va, au revoir, hein. Hey! Zelanon. 4000 te me ba pesi 5000. Donc solution zoami. Voilà, bango nyonso batamboli. C'est que ba solution komi kozwama. Bano penza ya solo bakangami na pasi oyo eza na mama na bango. Elelati bango penza. Bazo tambola bazo sala misala ya pasi bazo kende koteka na bambisi. Mbote na bino ba papa. Ah, mwana mwasi. Yaka. Combien? Ozoteka masanga mbila wana. Ah, eza 2500. 2500 naira.
Ah, yo te cher, eza kotonda. Voilà. Mosusu yeyo azoteka masanga mbila. Ah, namone koka penza. Olobi combien? Suka combien? Oh yeah. I am going to Bon. Natala nanwao. take 5 minutes. Zwa 500 naira. Zwa, mwana nanga zwa. Come to my house next tomorrow. I'll collect Yaka na ndako nanga bongo na peso mlobi ya, yaka lobi na peso mbongo tikali. Te kolobebele te, oyebinga te. Ichi okocha. Nani ayebinga te na mboko oyo? Come. Voilà bazui masanga ya nyongo. Don't worry. Me bolangwa ebele te. Po kwiti ya nyongo ebetaka makasi. Asa koboni. Po bazo kangisa bambongo akokangisa. Masanga mbile ke na moins cher. You sounded so Ah. C'est comme si Are you up? ozolo bele penza na ba manière moko très dur. Ozolo kosale mabe we po nani. Ojemba, you don't understand. Ojemba, o comprendre ngate. You don't understand. Yoko comprendre te. Yesterday I was with Webi. Chen, Lobi nazaki na ishenduka. and he told me that Pe these girls ba aibisinga ke bana basi oyo. come now. Basele mosala na bilanga. Cette fois apesi bango mosala. They die. Sans pourtant futa bango ata un era. Apesi bango le côté. I just be having them ceviche. Ojemba, omuli makambese usalema. Sikoyo, ngai kutu. To have my own court as well. Nazwi pe ndambu kutu na peso so banaza mabe. Okocha. Okocha, It's unfair. tala malamu te. It's unfair. Tala makambo so salisa malamu te. What conscience? Let Zana conscience bano yo bazanga tata. Let us go. Oh. Voilà masolo bana basi oyo ebetamaka partout na mboka. Batu mususu bapesa bango misala bafuta bango te. Moko ateki masanga mbila azwi mbongo ndambu. Misusu bazokanga koni bateka bandeko tala pasi. Voilà, bakosuka wapi bango kotata te ndeko mobali te famille te. Ah, ndeko, What is it? nina ngo susu. I don't know. Nazoyeba nanga te. People are thinking what I'm Soki thinking. batu bino bozokanisa ndenge nga nazokanisa. Nina ngo zokanisa. Imagine Comme on était. ndenge Aninkiru. kiru That we ba master kaka ba age na biso. very Ba paresseuse. time on his Lelo tala bango ba mbongo bakomi ko dépenser. Ba mbongo bakomi ko tanga. Elekela ngai. Ah, to mitala nanu. look at us. Biso to salaka boy to changeaka te. We'll be suffering from money. To banda ko souffrir. And from Ko banda tongo ti butu. poverty has consumed. Kolala kolamuka pauvreté la mukara na biso. Elingo lo bani. Look alone. You can tell she doesn't do any work. Bango na babandi komilela. Our skin is not different from sandpaper. Bon, ça va. Na biso na bango pe. To za espoir. To kokani kaka. To saka na mutu na maboko. They are always bringing out money from their pockets. Siko ndeni ni ye. ATM inside. Mutu to zolo belao. Batu oto banda souffrir na bango awa. Lelo bango mi ko sanza bambongo. Money no. Bambongo ndenge bazo bimisa onde tina filme. Even after working hard. Bien que to sali musala makasi. That's it. Bambongo na biso bazo kanga ngo. Bazo futa biso pete. Ndesi kutuke pauvreté yango ka to botema nango poto kufa nango. Then you have a point. Ah, olobilo malamu. Eh, vous avez raison. Hey, Na se rappeler. Masinduka. someone is still owing us. Moto yo aza nyongo na biso. Hey, Azo pesa te. whether the devil like Tala, satana kita mata. Alinga to linga te. Lelo vieyo apesa biso mbongo na biso. for this money. Eh? oh. Based on that, Masinduka. Akopesa mbongo lelo. Eh, boniko. Enough is enough to find out. Tala, trop c'est trop. To fanda ka boti wa paloke bat bafuta biso te. Ah. Bakomi ko landela banyongo. Po mosala basala ki apasi. Ezo mérité te bafanda nzala. Tala ndako bautaka. Me bana basi kitoko babima na ndako ndengwana. Baye na mvulu ba mazinduka yewan. Mazinduka lelo to ye pese biso mbongo na biso. Bimsa mbongo. based on logistics. Tala, papa, na réalité tozo nango awa lelo. Yo oyebi. Cette fois, opesi biso musala mbongo tozozwa te. Pese biso mbongo. Smell him. Yango yo munoko nwana ozofongola. Polo balanga na ba manière wana. Hey, okay. Sorry, Limbisa. since you don't like. Lokola osepeli te na ndenge na lobeli. Okay. Mr. Anu Pama. Tala, papa ki dianfuka. Pese biso mbongo na biso. Hey. Eh banzabi. To the hearing of Donc, of Eluama. ozo banga te, ozo lobelanga na bakombo ya mabende ngwana. You was a prophet. Afana kanga biso na fongola bino bolongo awa. Tala, oko tokende te. Ava tokende mbongo na biso. Eh, tala banoyi. For that, you will not
oyebi ozana respecté pona yango na kopesa bino pe mbongo te boke funda ngai abon okopesa te babandi ko beta siko tata mobangai azunkuba babenge ki diafuka mbongo futa futi te alobi na kopesa te basangeli bango misato babandi ko tuta mpaka mbongo na biso lelo mbongo ebima mbongo ebima mbongo ebima babandi ko beta mutu pona mbongo na bango bazwaka te aleli na monoko ya mboka balobi bakidia fuka fo babetama siko totala bampaka bapandi yozali chef na biso awa tala makambo salemi oyo eza sacrilège esengeli bana basi oyo bazotumbu na bango bazotumbu mpo babeti mpaka na maboko na bango oyo eza kofinga biso babosani ke tradition na mboka ezalaka alors bajene basiliki bango mpe na kwan na bango bajene mpe baza na kanda balobi jamais kosalema bon ça va chef oyebi yo pesa biso kaka commandement pesaka liloba na yo mpe okomona ndenge mobeko bokoko ndenge esalaka ekozala exécuté mpona bana basi oyo bazanga respect mpe bazotosa mobeko te ochemba kende loba na dibe asangisa bana bajene nyonso ya mboka alors bakanga bana basi wana misato lobi esengeli babeta mafimbu bolumbu bakobeta mafimbu na balabala munene ya mboka wana eza sanction punition ebongi na bango ndenge wana mpenza chef olobi malamu nzoka batosaka tradition ya mboka yango bajene baye epai famille oyo ezali mpo bana basi oyo bayebi bango bafandaka na mwa ndako moko akotengama na mama na bango abelaka bajene bazwi ordre boluka bango ale babimawa balobi fo babeta mafimbu na balabala bato batala bango motakala ngai te nabelaka malembe nabelaka mama na bango azalaki wana tala baza te na kati mama na bango azali awa yo mama oyo otie bana noa basi wapi asala bajete te bazaka na mboka oyo boluka partout chef alobi bien bapesa deja etumbu na bango bon d'accord toyoki yo mokonzi mais sikoyo biso bajene ya mboka oyo tokotika te tokokanga bango ti tokoya na bango ya bomoi to ya kokufa kobanga na yo te biso tozali ti tosala mosala wana boyebisanga likambo nini yo nasali bino nini yo mama tala bana na yo oyo baza bana respecte basali mbeba oyebi babuki mobeko ya mboka oyo esoki bajene bazwi bango bakangi bango babuki mobeko mbano eloko balobi wana babuki mobeko na nini yo mama yoki sango bamenase ko tuye kutayebi likambo te bango wana babatami oyo eza likama o nzambe tokoti na makambo tokoti na mbeba o ekomi ngambo siko nazobanga nanga tokobimisa elongi wapi o bon susi na ngeza mama sikoyo siko kisi ya mama tozwi te nani akobatela mama na absence na biso eza ya solo mpo na ngai nakoki jamais batala nga mutakala babeta nga fimbo na miso ya bato na balabala pardon wana mobeko buzoba wana nalingi yango te baluka bana bango basi batala bolumbu ngai te papa na nduka mutabandi mabe tango siko tosiliki tokomi bato mabe nzoka bazobatema mpo bayebi ke bazoluka bango bazoya bapoti mbango bakimi bajene balati likambo bapesi bango deja mitindo bozwa bango bokanga bango bazwa fimbu mutakala na miso bato bakimi mbango bapoti mbango bakimi wapi na zambe wo bango mpe bakoti na zamba bakoti te basuki libanda basuki na nzela
bakoti boye balandi nzela oyo bayebi te ke oyo eza nzela ndako ya nganga oyo eza mabele banzambe bakoti kaka kokota boye ngai ya grave basali susu bamemi ngambo tala oyo eza ngambo oyo eza makambo banzambe pardon nalongwa awa pardon nalingi na nga te mais afo kende mutu moko tayoka likambo oyo ate bampaka bayoka te po soki eki bakomprendre ke tolandaki bana basi oyo ntina nzela ya ndako ya banganga tosuki mpo bapekisa yo mpe moto oyo kokota na mboka te oyo bando fongola monoko bando kolobaloba mpo yo osanga likambo koloba te sava tolongwawa nzoka bakotaka te mabele wana oyo bana basi bakoti ezalaka ndako ya bonganga oyo epekisama bakoti kaka bandeko pardon botumbanga te pardon bandeko na ngai pardon bokela ngai mawa Stella Maris liboso bandeko na ye alotaka bandoto aboye kaka babwakeli essence bazwi moto bandeko misatu batelemeli ye bazalaka contre ye me na bandoto emonanaka kaka boye moto bapelisi bazikisi ye bazozikisa ndeko na bango pardon nasiki alamuki nzoka bandoto mbala mibale aloti bandeko na ye bazosale mabe Stella Maris azokamwa mais pourtant ye nde moto azosambela mingi na famille ye mpe motu ake na couvent ake formation ye nda kozala maser abandi kosambela oh Sainte Vierge Marie Sœur Priska likam nini kogangi boyko eza nde yo ngai nazo comprendre te namoni yo na ndoto na ngai na kati ya ndako moko ezozika pe ngai pe nazalaki na posa na bikisa me batakaki nga pe ka mbala moko me nayoki namoni eza ndoto mabe ndeko na nga tala vino malamu nga pe na loti ndoto moko ndenge wana bana basi misatu oyo bazomaltraite ngai eza bandeko na ngai natiki na mboka me nazoyeba te mpo nini satana azokontinue koutilize bandeko na nga mpo bataka ngai bo tosambela mpenza esenge tosambela sérieusement contre bataki ya boye bandeko na nga misatu bakosala nga mabe ndenge balingaka ngai ndenge bakipe ngai ndenge batie baresponsabilité mpo ngai naliaka awa nazwa mpe minerval nafandawa Sœur Priska pardon kota na ngai na mabondeli ya 3 jours ya jeûne et prière ngai mpe nzambe apesi nga même révélation nakozala nayo merci voilà mabondeli nde eloko ya liboso esengeli kobanda na yango toza wapi akenda na ye kozwa formation akenda couvent bandeko misato ya basi mpe bamemaki ngambo moto nyonso na se coup de feu bakomi liboso moto moko atelemi na manduki voilà enfin bazwami po elobami ke bana basi oyo babeti mpaka eza abomination baza obligé ya kosibir etumbu na bango mokolo yango totala mamelo mpe ye akendeki kotanga mokolo yango azongi mboka ye wana yaki na wewa Stella Maris aloti bandoto amoni bilongi ya bandeko na ye mais jusque là zona no réponse te tomoni ye penza en tout cas asaleli penza mosala na ye akendeki penza koyekola mpo akoma mamelo voilà aza sœur religieuse oyo liboso mpe oyo bazomona na famille mama azosibir bamenase na tiber na ye mama tala atokosoli moto awa ko mama ekompeshe biso pete tolongola te batolo tokwesa ndako Stella pakomi azokuta mama na kolela mbote na bino bapapa batindi yo parce que yo za maser ekosimba te tokobanga na biso elamba na yo te
Ah, mais papa Obaja ne se comprendre te. Nene tindingai. Yebisa bato batindi yo. Ate babakisi na basango nyonso mokili. Po ba ko peshe biso awa. To sela o to yebi. Na ministre muto ko peshe biso zate. Why? Tala, mais pour nini mama balimba ko senda ko pona nini? Mama. Ne mama. Likami nango mama. What is happening? Elo ni nazo monao. Mama, you are my sister. E bon bande ko nanga misatu bake wapi? Akoma. Akoma za wapi? Wait, go ni, wait, go. Wapi ogona? Benga bango. Benga bango siko ba yao. Soki ba bimi awa te. Ba bete mafimbu. Motakala na mbiso batu. Tala ndako ekokoya. Toko kwesa ndako yo. Papa pardon. Bilo ba paka pardon. Mutaibi sangana no qu'est-ce qui se passe? Yoka. Eza contre tradition na biso. Moto babengi mpaka wala teke kota rouge. Esengeli moto na za na respect. Oya ko simbe na nzoto akobete mafimbu motakala. Yangona lelo bana basi wana misatu. Bakobete mafimbu lelo. Ah, eloko msese te bakosala. Bo savana luka bango ngamoko. This is the only thing we have. Eloko kaya suka totikali nango yangoyi. Pardon. Bolimbisa pardon mama nanga za malade abelaka. Ah OK, dans ce cas famille oyo babimisa mutu moko. Akoko banda kozwa fimbu chaque 4 jours. Boye to kobeta fimbu ti batu basala kimbeba bakobima bakoya. Soki mutonga zali andi masikoyi. Ah, ezaka ndengwana. Oyebi mobeko ezali lokola misatu bakimi. Stella Maris azwi fimbu abetami pona nini pona bandeko na ye. Lokola bamona nite balobi moko na famille na bino abima. Andi makobete mafimbu 4 jours, 4 jours, 4 jours, 4 jours. Oyebi ke bana mboka baza pre. Basiliki. Moko abimi na famille na bango. Sikoyo mutasala kine mabete. Mutawuti kutuko yekola kimamelo na ye. Azongi mboka alati etumbu ye bandeko misatu. Babandiko beta fimbu, babandiko sasa. Balobi mobeko ezalaka. Bato oyo basalaka mbeba kutu na tango toyebi place bazate. Mais motazo leleza oyo kuta zalaka te. Yende penza bimi martyr. Voilà bako beta fimbu balobi boye. Ti bandeko bakobima. Baye basalaki mbeba ti bakobimisa elongi awo. Soki babimisa elongi te okobandaka kozwaka fimbu tous les 4 jours. Bandeko mboka nini oyo? Na mibeko pasi boy. Aleli bayoki pe mawate. Pasi eleki fimbu eleki Aluka kima mai wapi? Voilà misatu. Bayebite bamemisi ngambo na moko atikalaki. Azondi mabafimbu oyo yaluka oyo yayebiti na te. Oyebi misatu baza wapi quelque part. Mais tozoka mwa esi bakangi bango basinga. Na liboso na bango nganga. Elikolo bake bandako oyo eza ndako bonganga. Bandeko na yebite soki bakobika. Po yepe ngango yo azana nzambe na ye. Po banzambango pe basenga kama makambo ebele y compris pe ba sacrifice. Mais eza mawa mingi po bana oyo misatu bazana mama zobela. Ndeko na bango mwasi na tango oyo azoso ba fimbu pazo beta na makambo yebite. Mais ba se retrouver liboso nganga. Bakanga pe basinga na makolo na maboko. Oh nganga za koloba jeune moko aza pembeni wana. Voilà lisolo moko elinge bimawa. Po na tango bana basi misatu oyo bazokima. Po bakimaki na kata zamba. Bana mibali po balandaki bango bakotaki te bisika bakomaki. Po banzela mosusu epekisama na mboka balanda asu nzela wana te. Bango bakoti base retrouver singa ya kokangama. Maboko kokangama na singa. Nguya nini ezalakawa? Oyo nganga oyo aza kobelela. Voilà tela ba forme ba pouvoir na ba puissance oyo to koki kondima kezalaka na mabele to vandi. Bango misatu bakoki jamais kozala utiliser pour un sacrifice.
bango bayoki kombo sacrifice. Mais nganga monene, mais le grand Tatuma yende asenga kibana basi misatu. Tala bango misatu baza ba servante o babongi kosela banzambe. Mais le grand Tatuma asengi ete basala libéré et bango misatu bakosala libéré. Alors likamba ko discuter ça te bazo sacrifier batu kotoyo. Mais enganga biso pe tolingi pe tokoma bato mbongo tolingi pasite tolingi pe tolonga pauvreté na vie na biso tonyoka mimingi. Bon oli sacrifice kaka monoko sacrifice bandi koloba pe bandi kosenga biso pe tokoma na mbongo. Moto ayaki na bango awa ayoki ke bako sacrifier te ba misato omemi misato ngo bakozala libéré bazala libéré basengi pe bon tozala libéré mais tokoma na mbongo. Voilà nzoka nde ba pouvoir banganga oyo baza na mbongo pe bapesaka bato yo sana courage yango et bon siko yo posa na mbongo bon tolo bakabo ya bon fi ba réalité zaliao to utiliser moto azaliao bango pe babalusi balobi bon totala moto azawa lokola sacrifice bateli moto yango bandeko badone changer na ndako mama ndatikala na butu makasi tela mama lalime kokosola epai moto soka zate mama na tiberoy pembeni na Stella Maris po mobeko zobeta ye makasi yeko innocente azozwa fimbu nesika e bandeko na ye kaka yenda tikali na mama ya o azobela boy. Mais sikoyo banani bakosunga pona ba traitement tela na butuku tupongi pasi soka kosoli ya bandeko posa motema bima. Voilà mama pe malade zakaka makasi Stella la muki mama sana pasi mama pe tibere za kolia ye. Voilà bandeko libota ya pasi pauvreté ezo pesa bango kaka kilo ezo ko empêcher bango basepela na hôpital ekomelo ka pasi misa tunzoka bakangami wapi bazo bete masolo bonganga bazo yeba te banzela bazo landezaka na ba conséquences babandi sikoyo ko landa mibeko nganga sali nini nzoka bango pe balobi bakobima na pauvreté balingi pe bobola susute mais po yokela nganga foto sepe mobeko na ye eloko bazobosela nde yango wana po na molili na ngambo oyo bapesaka me basengaka pe. Mobeko liboso oyo esprit eza kosenga ezali sacrifice moko suprême oyo esengeli epesa mapona bino yango nazotuna bino siko mpona mbala suka. Est-ce que boza prête po bino bondima kopesa mbeka? Est-ce que bobongisami? Tala nganga tala oyebi tala ka ba réalité biso toa déterminé toza prête oyo ekoya eya tokokufa ba pauvreté tondimi tosala nyonso mpona mbongo na ministre tokozonga te. Tala nini yango tokosala oyo eza grave koleka ko tobobola oyo ebeti biso boyi nini so etikali toza na posa ya mbongo kuti ke kuti bobola tolembi yango omoni na bana mike ya basi bazoluka mbongo po bateli na mama oyo azobela bateli na bandako babimelaka bateli bakondition bakola liboso nganga balobi toza prête oyo ekoya eya. Voilà bandeko pressé lokoso pe ya mbongo esika satana yaka mbangu
na mai azotala mai ebongo mbi miroir bateli bamoni mama ebongo mama na biso sa nini mama na biso sa nini oh pardon tozo comprendre te yende mutu aza obstacle aza ko empêcher bino po changer vie po bo simba bambongo bozozuka soki ye alongwe na nzela bino bokomi na mbongo olobi ye obstacle na biso mais nganga tala na nubie pardon pardon bon mutuka se même bisowa ye azala na sacrifier motonga kende na imama te tala singelo comme so pardon wona to pesa mbala moko mama te pardon omoni makambango yo lingi bomengo ya pesi o condition elongi ya mama ebimi na sani awa soki olingi ya mingi esengeli po pesa pe ya mingi alors bino bokanisi mbongo bozoluka eza likambo pete eza lipa na nguba te ntango ozoyekola makambo oyo esengeli oyebaka nzela oyo esosengali na yo ozala na motema ya makasi bango misato base retrouve liboso ya mbeka oyo esengeli bapesa bango mpe balobi tokosala nyonso mpo tolingi to bima na bobola nyonso ebandi na kosakrifie mama na bango pendant ce temps mama nzoka azobela mama azobela kokosola bandeko tibere ezolia ye na ndenge moke te mais nani atikali na nsima kaka mama na Stella voilà ye kaka aza pembeni mpo asunga ye bana nanga bazongi nano te kende koluka bango nalingi nanga te loka mabe komela bango mama they will soon be back kana mingi te bakozonga pe loka mabe koyela bango te naza na mawa nono namoni bana nanga te sali mpe mikolo baza wapi esengeli okende luka bango pardon mama sabana kokende bon lieno bilei na yo umela pe kisi mama te nalingi te nalia sanke bana nga bamonana mama pona kisi na yo sala mama folia bon kisi pe na komele ko changer le côté nalingi na mona bango nalingi na mona bana na ngai nazozanga bango tellement makasi kende tambola luka bango yebisa bango bazonga ndako pardon mama lia mama mama lia na yo s'il te plaît mama aza na souci azotanga mikolo azoyeba te bana misatu dispari passe ya maladi tibere Stella mpe azangi bamoyen mbongo nyonso mpe aza nango te traitement nyonso mpe ayebi te bango misato bazawa poni malamu totikala bapauvre ke topesa mama na kisi mpona bambongo atina te wana tia mbongo ya buzoba bon bino mibale boza na raison mais so totali baréalité tokoki mpe quand même mpa kokontinue na pasi siko tokozonga na mboka ndenge nini d'ailleurs toza mpe na esika ovanda pete awo bon nasugere toluka mosala kasi awo mpona lingi na te kozonga na mboka wana jamais bakolimbisa biso na mboka wana toluka kasi nzela ti tokende na couvent esika ndeko na biso azali toyebise masolo nyonso apa tozonga na mboka bolobaka bien boyebisa ngai tokozwa mbongo wapi po tokoma ntina couvent mbongo oyo ya transport apamba tozwa wapi tala pardon faut tosala bambongo faut tosala bambongo fi oyo yango te c'est le seul moyen oyo ekozalaki bampapaka bamoni biso mpo balimbisi biso donc yo lingi siko topesa mama na kisi idene oyo yango wana ebo kasi tolukaka solution mosusu esika mama tikali tala bapaka ntina butu baye
bayesu koluka nini? Honorable Bon, elders of bapapa na biso oyo, bapapa ya lokumu pe ya respect, mbote na bino. High Chief, Yo pe chef na biso, I greet you, sir. na pesi yo pe mbote. Please, Pardon, I beg you all na bondeli bino nyonso, in the name of God na kombo na Nzambe, to have mercy on boyoka mawa na bana na ngai. It is true Ya solo penza, that they committed bango nde basalaki mbeba na ndimi, by laying their ndenge basilikaki pe babeti mpaka na maboko na bango. have Pardon. justice with mercy. Bosela mawa, pardon, bosilika te, For any other thing, ata po na eloko mosusu te, for my condition, me botela ta condition nga naza sikoyo. for my health. Po na sante na nga oyo eza kobeba boye, I don't have any other person. naza na nga suna motu te wakobatela ngai. Pardon, have mercy on them, boyokela bango mawa, pardon, please. nabondeli bino. Woman, Mama, what you ask for, makambo ozosenga biso eza impossible. those hooligans you call Tala them, bavoyele wana ya bana basi wana the full oyo basali esengeli bazwa etumbu penza ndenge tradition lobi. they must Oui. be flogged naked. Esengeli It must be babete mafimbu bakozala bolumbu na balabala na miso ya bato. Yeah. Big Ah. Nunu. Bapapa, pardon, They might have done that out of nayebi ignorance. basalaki yango parfois par ignorance. I know they will be Nayebi. regretting their actions by now. Bakoregrete baction na bango na tango oyo esika bazali. woman. Tala mama, We know your health toyebi eta ya sante na yo ndenge to ezali, stress you further. yango tolingi te tokobakisa yo pasi. The reason we are here Raison biso toyeli at awa this time of the na night batango ya butu boye is that eza ke according to our tradition, selon tradition na biso, this type of abomination genre ya abomination oyo, within mbeba 24 oyo hours. esengeli totraite yango a moins de 24 heures. Our land must be at Mboka peace oyo before noon esengeli tomorrow. kokoma midi lobi tozoyoka kimia. The elders, Yo moko ozali awa oyoki our bampaka policies are one. ndenge balobi mongongo na biso ezala kaka moko. Tomorrow Yango lobi by noon. so tokomi midi mboka eyoka kimia. Please, Alors nalobi moke oyoki biso toke na biso because of your health, kaka mpo na sante na yo mama topusi 24 heures. Bakani kaka basalela mobeko baretrouve bana basi misato bazwa etumbu bazwa sanction, mais pendant ce temps mama pe sante eza ya pasi. Stella Maris ndeko mwasi kaka nde atikali. E voilà na tango oyo bango pe misato bakenda bazoluka pe balongwa na bobola. Tala ba question ekomi ebele. Tolanda deuxième partie yango oyo.